Ancien président ya Kenya Uhuru Kenyatta akutana kibongo na ba président des chambres ya parlement oza kibongo mboso kodia oya zali bongo ya assemblée nationale penande ko oya sénat oza li bongo bati lukwebo ngene bongo solo masuta li bongo bitumba ya est parce que zali bongo facilitateur désigné na communauté ya Afrique de l'Est on ba sengaki na M23 bande ko ba bongo quitter mboka na biso na lombango avant que basala ba forme tout négociation et c'est na ba quitter parce que guerre wana ba ko sepela mo mukete po taker makasi mikolo zali koya bo ba na province ya Sud Kivu plus de 4000 jeunes ba boko zala enrôler na camp mingi ya Sayo toza bongo na Bukavu pona koloba eti pona masolo ya parade o esalamaki wana na cadre ya briefing wana nde général ya brigade Ilunga Kabamba ozali chargé des opérations à 33e région militaire et ben bon ko singa na population tout ba bon ko intégrer armée ba otu ba lingi ko sunga mboka ba bunda pona ekolo surtout ba jeune o bazali bona âge à partir de 18 tu ko 30 ans et singa na bombe ba bon ko bunda pona ekolo gouverneur militaire ya Nord Kivu Constant Ndima ozali bongo lieutenant général asanga ki bon la population ya Goma ba bon ko zala calme pona problème bitumba ozali ko lega kuna ekosila nango bo momeseno bande ko ya quartier Kamise pe bazali ko senga na gouvernement na biso provincial oya Okatanga balobiete likambo ya courant côté ezali ko pesa passe pour créer insécurité na population ya côté ya Kamise pe assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh mbote na bino ba mouré na ba moureze magazine information lingala facile yoka lokole mbote na ba poli ya ba FARDC ba JIR ba PCR ba commando ba étudiant à Kasapa bande ko na biso ba motard na ba taximan to velo mbashi bolela RTL Joe chaîne ya Gayar chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe leader de l'air leader les politiciens compétents infatigables na Mokuse PC to fond basangamo ko ba été ancien président ya Kenya na kombo ya Uhuru Kenyatta ayeba boko kutana na ba président des chambres ya parlement pour recevoir makambo tali bon kambo ya est parce que bande ko ya M23 baza ko tika tante baza ko bundisa toujours RDC na mopanzo wana yango ba bisi bango ba bon ko tika bitumba ba bima bongo na lombango na mboka na biso avant que ba décision ya minene e ba bongo kokweya bien aimé dans les seigneurs Tubakanyangi pour avoir accepté cette mission délicate de facilitation. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité, avec tous les États voisins. Ce que nous lui avons dit reste entre lui et nous. Nos attentes, c'est la paix. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions. Merci beaucoup. Déposer les armes, quitter les territoires occupés illégalement. Na province Sud Kivu plus de 4000 jeunes bakuta bon na kati ya armée c'est-à-dire salama ki bon na camp militaire Sayo tout bon na côté ya Bukavu ezalaki bon na kati ya parade ya briefing au général des brigades Ilunga Kabamba wazali bon chargé des opérations il y a 33e région militaire au eba bon ko signaler ko population qui boy ba bon ko kota na kati ya armée parce que arrivé à ba jeune au à partir de 18 côté à 30 ans ils allaient arriver mo za signal fort pour na bande ko ya M23 ba été armée na biso izoko suma kasi koleka parce que ba jeune wana bazali bon na sang chaud pour na bunda pour na ekolo na biso bien aimé dans les seigneurs diatabao exige de chacun de nous des sacrifices. Bandeko babolingo na RDC armée na biso ezali ko lamoka na ndenge ya kosakana te après message au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alansaki pona nation na biso alobaki ete esengela ba congolais mingi ba bako intégrer armée pona ko défendre territoire mobimba monguna ayeba kozwa ta esika mokete ya kopema na kati ya mboka na biso yango na province ya Sud Kivu plus de 4000 jeunes bazonga boba intégrer armée na biso ya FARDC
FRDC salamaki mingi na camp militaire Sayo na Bukavu na parade ya briefing sigapi général de brigade Ilunga Kabamba chargé des opérations à 33e région militaire na betaki masolo alobiete ba esengena bandeko tuba za la bongo na ngui parce que armée na biso za ko lamuka avec ba jeune o bazali bongo âge zali ko varier à partir de 18 et ba côté à 30 ans bazali ko bunda pona ekolo ko benga na bongo M23 na kati ya mboka na biso na bandeko ya Rwanda balo bate po bazwa zéro. En vue de répondre à cet appel, qui puisse répondre pratiquement massivement et très positivement à l'appel du chef de l'État de pouvoir intégrer les forces armées de la République démocratique. Mie hakuna hata nilifurahia tu nitumikie Kongo. Najisikia huru kabisa, niko huru. Na mimi naita wafie bakuye kwa wingi sana. Najisikie huru tumikie Kongo. Oyo ezali signal fort ba pesi bongo na bandeko tu ya Rwanda na M23 poso ki batiki mabelete Congolais azali deja kolamuka na ba province ya ndenge na ndenge ba komi komilengela deja pona kokota armée pona kobunda ekolo ezonga bongo mobimba ndenge ezalaka na tango ya kala po ete bitumba na este e ba bongo kobeta bijika twikisha sisi. Bwebika na mopanzi ya Goma, gouverneur militaire ya Nord Kivu Constant Ndima lieutenant général ya bako senga na population ba bonko zala calme ba moko keba pona bitumba weza bona côté ya est ba kota na baloyenge te ba distraction ya keba na keba te parce que République démocratique du Congo ezali bongo prêt pona ko bundisa ba rebelle ya M23 pe ko bundisa bandeko bazana sima na bango ba Rwandais ba ko défendre ekolo na bango ti côté ya suka population bazala bongo ekenge pona ko ba bongo kolongwa na distraction oya mike za kota na mopanzi kuna ya province Nord Kivu, bien-aimé dans les seigneurs, Diatabao. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilant et de résister à l'ennemi. Na quartier Kamisepe commune annexe population dali kolela balobi ete insécurité côté li bango depuis likambo ya lotili kitope likambo ya courant ezali kopesa bango pasi surtout ke bane osela mingi ba dinamo mais ba dinamo basela mingi ekufa na yango bazali bate ba osala nini parce que ba misu bazana mbongo osomba ba panote basengi na gouvernement provincial ya Okatanga ba bongo sunga bango po ete courant to pe lotili ki ekota na quartier Kamisepe bien aimé dans les seigneurs Tubakanyangi. Bandeko babolingo azali bongo na quartier Kamisepe commune annexe koto population bazali kolela balobi ete likambo ya lotili ki ezalaka mwa pasi koto yo bazalaka na courant ata mokete pona kosalela courant to pe lotili ki basaka mwa recours na bona lombango na eloko babengi ba panneau ou bien ba dinamo mais dinamo banaye kosalela koto yo ezalaki mingi ya privé kasi ekufa na yango pe depuis kalambai yango wana kozanga lotili ki ekomi ko créer insécurité na quartier Kamisepe koto yo na commune annexe baza kolela pa ba autorité babwa kaliso balela te bazwa zéro mambo kura mu quartier kura inako mzazi yangu insécurité na pita sana njwani ni kura inako difficulté ya pili ni ya moto tukuna batu ba mingi batu bashakwa ba mingi na kama mnangaria isha bambana na golf nini Chamalali vraiment batu baku toka kwenda Chamalali ni problème mais na courant tunangaria na Chamalali beko na courant lakini huku kwetu vraiment iko problème kupata moto iko problème batoto bafata information ya mukini yetu ya Kongo iko na evolue je likambo ya lotili kitope ya courant ezali bisika ebele na kati ya ville ya Lubumbashi entre barete na mboko yo
tokomona ya tro kasi motema ezalaka ka gayar totilaka na quartier Kamisepe côté kuna population na cadre ya Kalai Ngangu Kalai technique babeta bongo ba brique na bango na impact pezolozi na melikambo ya pasi zali nini mabulu ya ba brique na boba za kotimo na kati mapango na bango na kotimo la wana ekomi ko créer insécurité ya keba na keba parce que population misusu baza ko webesa batu bino ba biki ba kati wana batu misusu baza ko kotana na siwa batu baza mal intentionné to be ba moibi bazo bata makati mabulu wana mapango ya batu pona ko sala batu ba menace na butu on senga vraiment bande ko ba ko sala musala ba brique batika ko creuser partout na mapango na bango pour ekomi ko créer population insécurité bien aimé dans les seigneurs diatabao toti kalaka na quartier Kamisepe balobi koto activité principale ya bandeko na système ya Kalai Ngangu Kalai technique ezalaka menge ba fabrication ya ba brique yango wana basalaka menge na ba parcelle na bango bazali kotimola mwa mabulu na kati ya ba parcelle pona kozwa bongo ba brique melikambo ya pasi ezali ete mabulu bazali kosala wana ekomi lokola place ya ba volomoto to pe ya ba miyibi bakomi kobata na kati mene pona kosala ba opération na bango et puis bandeko mingi kotoyo soki abayaki mwa malafu na ye ma papier ou bien abetaki mwa eloko moya katimini eza osala ete bakwera kwa kati mabulu wana yango baza kosenga vraiment bandeko oyo ba bongo landela bango kitaka parce que mapango ebele ekomi na mabulu ya kosakana te. Quelle lecture tika oyo na tango kala ezalaka omoni eza na haute tension donc epekisami mutu atongawa nini. Alors, place yango ezaka bongo ba mama kala ba bando katende ba bilanga na bango mwa banguba mwa songu mwa masangu na mbula boye balie. Mais elanga oyo euti olekawa to sutuka ki bato batondi awa ko beta ba brique. Donc bakomo beta ba brique et puis ko beta brique yango to kanza ba suka likolo ba zindisi mabulo tala ndenge bozomona ngwana mabulo ekomi milai. Donc danger makasi pona bato kolekawa. Ero kolanda bato yango nani yango azopesa bino autorisation ko beta brique boye et puis bozo zinda boye. Oh ba chef na bino ba chef eza banani ba chef de quartier boko kende utuna bango okoyo donc akosikive yo na ba réponse moko boye ezangi sens tala mabulu yango lelo ekoma ba poubelle na kati ya bato eza na kati ya bato baza pembeni ya ba maladi yango ebazo meme eza pe insécurité makasi parce miyibi bakwa ba batami awa yo koyeba te ozolinga oleka na 19h place oyo d'ailleurs ekomi nde insécurité ba téléphone bazo botola bato nini pona mabulu na bango ndezo sala ke babatami na kati ya komona te okoya kusutoka 0 metre babwilio bakangio bazuyo ya kuzo net conseil to ebike bango bayokaka na bango te mais abameka ko changer puis bacha stop na biloko ya boye parce biloko ya boye eza danger pona bana na yepe pona biso nyonso ndenge toza donc eza danger makasi. Tala ndambo ya basango to bombela kino magazine information ya lingala facile yoka lokole merci na ba polier ba FARDC ba GIR ba PCR ba commando ba ETD ya kasapa ba ndingaso ba moteur na ba taximen tout bolela RTL Joua chaîne ya Gaya chaîne ya honorable ya Pembe maboko Pembe motema Pembe leader de l'air leader les politiciens compétents infatigables na mukuse ba bengi bongo PCI merci ma oto basunga kibiso merci équipe mobimba tout et ça la rapport était makambo kende kitoko mais to ka bona ka boete na moi système ya kiese na kiese et ça la rabeto zonga juste après. Kijana umesema shida yako ni gani? Nataka bibi. Unataka bibi? Ndio. Uko na kazi? Sina kazi. Uko na pesa? Sina pesa. Una pesa? Ndio. Una kazi? Ndio. Lakini unataka bibi? Ndio. Funga macho. Funga macho tukutafutie bibi. Nimefunga. Funga macho tukutafutie bibi. Umesema una kazi? Ndio. Una pesa? Ndio. Lakini unataka bibi? Ndio. Umulisha na nini? Pesa unatafuta bibi shenzi. Kasi boy ba ete moi page rose pe sala ka bena ba otu ba ko fêter ba mbotama na ba to pe anniversaire na bango na mokolo ya lelo ya ontolobi ete joyeux anniversaire na Vicky Lwabenda na Leovan Luntu mbotama ela monzambe azala na bino plein de bonnes choses moi page rose et sala ka plaisir. Uprise music baby. Kwanza na furaha nitaimba na kucheza washa mishumaa weka keki juu ya meza oh ila usinicheke nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa akimwana mkwete
wakipenda itawakosti. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Sinyugi pombe leo utalewa, ni wape shombe walochelewa. Na page 11 onde toboli tope et vidéo magazine information ya lingala facile yoka lokole. Merci na équipe ma réalisation et songa qui était ba image magitoko na ba Palestine bino. Merci na régie finale bandeko tout bazako songa biso parce que boza tellement ébélé moi tout tanga bino ezalité mais moi l'ICC par rapport ezanga gate l'ICC alelo et uti bongo et paya mopao Sadi Iber Petit Jésus Motomai. Mopa osadi Iber Petit Jésus Motomai alobiboé. Osimbi kidi mbala kidi. Bino mo bon expliquer ce que vous allez pour dans l'autre suki awa. Nous sommes bénis. Dites Amen.